Ma Mission TV, le miroir du monde. MLC est un exemple de perception en Boka Ote. MLC est un exemple de perception en Boka Ote. MLC va travailler na Kabila. MLC va siéger qui na parlement wana longo na Kabila pendant longtemps. MLC wana asala na Kabila. Boye biango tango ba utaki ki rébellion. Ba ye ba travailler. Jean-Pierre Bemba comme vice-président Mboka Oyo. Kabila président. Jean-Jacques Mamba. Baza na conseil moko te, baza modalité ndeko na ngai journaliste mon Mboka. Baza modalité. Ces gens-là étaient corrompus pendant 18 ans régime ya Kabila, je vous dis. To mona awa ndenge ndeko mova ndeko Shadari ba parvenant ko suspendre fonctionnement ba différentes assemblées provinciales Mboka na biso Congo. Mais oyo ils a contre mibeko li continue na biso constitution. To tikala ko mona jamais ba ndeko wana MLC. Bazo ba motion moko contre bato wana. Ndeko na biso Kabundi a réagisaki par rapport ya congrès oyo lingaki salima. Alobi congrès ba baza ko se précipiter ba salisa wana en quelque sorte. Et ça n'a pas longo banité parce que tout le monde est écolo. Et c'est à décréter qui est en urgence. Wana et ça spéculation. Balak sabi sur la vidéo c'est pas bêtise moi na mobile wana ceux qui assistent na wana. Balak sabi sur la vidéo. Ceux qui bango ba koluka ba suspendre moi na mboka Jean-Marc Kabundi. Il faut pas que Jean-Marc Kabundi azalaki élu comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, non seulement la volonté personnelle, la volonté à coalition na biso. Ibrahim a outé mission de Zonga beaucoup à lever par rapport à nous. Enlèvement est vrai parce que à se retrouver na Pékin. Ba coup de balle betaki na Kabamba rona si sekota lycée Kabamba place au bahi ko kangama mboka Ibrahim Kabila. Merci tout le monde qui peut ba photo Ibrahim Kabila na mausolée Tintiseke dit tout le monde peut ba photo né ensemble na bande ko rebelle vraiment donc il active na qui a poussé na rapembe na binope na IDPS au ba tupé ba kamo babi pourquoi tout le monde muto aleki a critiquer a lobby na combat Joseph Asali mais tout le monde peut ba photo na ensemble na bino bande ko IDPS bande. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV chaîne en référence, mbote na bande nyonso oyo bo talaka biso partout dans le monde. Na confiance nyonso bo mesana kopesa biso na Ma Mission TV na musala nyonso oyo vraiment to laksarabino les Congolais de tous les partout na sir mutu nyonso ebi réalité ya mboka na biso République démocratique du Congo. Donc tolinga mboka na biso il faut tolinga mboka na biso atana passe nango atana mikakata nango tant que ozali congolais congolaise il faut kolinga mboka na yo République démocratique du Congo. Alors nasir bomona ki ba image nyonso oyo euti ko circuler oyo ezali ko talisa biso entre bande ko na biso ya FCC bande ko cash koto Vital Kamerhe koto Jean-Marc Kabundi koto Janine Mabunda koto bande ko Assemblée nationale botali sou ba image oyo euti koleka ya Ibrahim wazali mwana ya Musée botali ndenge bino nyonso ba image wana elekio ba lever basali boye lelo vraiment na yambeli bino Pati Malanga o azali cadre ya IDPS et puis puna ezali allié na kati ya IDPS tokosola vraiment lelo na Ma Mission TV mbote ndeko Pati Mbote ndeko na ngai wana wabino mwana mboka Pati Malanga somi ya ba Congolais nyonso tu nazali moko ya bakambi ya jeunesse ya puna o ezali parti de l'unité nationale ezali allié fidèle allié naturel ya IDPS o ekambami na mwana mboka honorable Élisée Bokumwana en même temps nazali lisusu coordonnateur ya ba communicateur volontaire fatiste ngai wabino Pati Malanga. Alors Pati Malanga ndeko Pati Malanga nandimi ke batu nyonso bayokio na Ma Mission TV o bazolanda biso mokolo ya lelo par rapport ya actualité oyo euti koleka balobi euti koleka semaine passée oyo euti koleka ya Ma Mission TV tondimi to ya mbayo etanke moko na kati ya IDPS oyo ozali kobunda ndeti ba combattant tout bazali ya IDPS et puis ba cadre tout ya IDPS. Alors boni d'abord santé na yo boni évolution makamsusu avant tokota mozindo ya maso na biso. Oui, merci beaucoup. Ngai wabino Pati Malanga somi ya ba Congolais nyonso
santé ezali kimia elongo na pouvoir tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi elongo pe na parti na ngai puna o ekambami na honorable Élisée Bokumwana biso surtout tozali kimia parce que tozali moko ya ba fruit ya liti ya alternance ya démocratie de vivant ya Kondo Etienne Tshisekedi kino lelo yo tokomi na alternance yango toza toujours na esengo parce que pouvoir otolukaki yango esi tozui pe ezali sikoyo moment ya ko conserver yango le plus longtemps possible pe pona ko répondre na etali volonté ya peuple congolais oyo moko ya mot d'ordre Kondo Etienne Tshisekedi atikila biso les peuples d'abord ezali slogan oyo tolalaka pe tolamukaka na yango butu lokola moi. Alors ndeko Pati Malanga tukoti na mozindo ya émission na biso bande kwa diaspora tout bazotala biso sikoyo na ba télévision na bango. Alors okoki ko ebisa biso nanu toloba ba vérité le on émission na biso cash na FCC eloko nini etindaki bango lelo basangana bakoma bomoko pe ba diriger mboka na biso République démocratique du Congo après maramba buzoba o biso tout ozoyoka. Et merci beaucoup na mutuna kitoko mwana mboka soki lelo oyo FCC cash tondima kosala coalition ezali pona sentiment te ezali pamba te tozalaki ba démocrate tozali ba moko oyo tolingi mbongo wana pe changer na kati ya mboka biso tokendaki na maponami wana peuple congolais abosanaki ke soki a voté tata mokonzi ekolo ayeba pe na ko voter ba député o bazana obédience tata mokonzi ekolo malheureusement ke bango ebele balandaki mo ba polo ebele balandaki mo ba bassin ebele balandaki mo ba 10 francs le meilleur oyo bandaki ko corrompre bango à travers ba député oyo bayebi valeur ya peuple congolais te oyo esalaki ke bango wana na ka ya FCC babima majorité biso na ka ya cash oyo tobimisi tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi tobimi minorité lokola tobimaki minorité totalaki ke non poto travailler malamu il faut que na coalition parce que ceux qui te boyi coalition procédure autre kolingato mema yango et vous allez conformité pour na ko yeba na ko sauvegarder pe ko protéger intérêt peuple congolais raison pour laquelle tondimaki toke na coalition yango o esangisi biso lingomba ya FCC na ya cash bango likola baza majorité ndomoni bazui opportunité ya kozwa primature pe kozwa moi ba institution mususu ya mboka biso mais président de la République et kambami na biso ba oto na kati ya lingomba ya cash au peuple congolais atiaki maele na ye elongo na bao nyonso bazaki na sima wana pona koyeba na kopona mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo lelo azali changement pour na peuple congolais. Alors merci Bouti Kolanda Pati Malanga ndeko Pati Malanga ndenge auti ko éclaircir biso vraiment na ma mission TV chaîne en référence. Alors moi na mboka Pati Malanga na sir ndeto sa l'émission au bandolo bakaka ba bien IDPS ma bien IDPS je crois pas au koki ko loba na émission maintenant ligne oloba na ba émission na ba makambutu ya IDPS selon actualité obiso tout ozo vivre il faut toloba vérité soki likambu ezali kotambola te est-ce que banda président Félix Tshisekedi akoma président mboka na biso est-ce que changement za na kati ya mboka na biso ba jeune pe bazali quand même ko vivre na ndenge moko boye avant to kota actualité o ezali ko rené. Oui, depuis mon mboka tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi akomi na ebonga pe na kiti ya kibokonzi wa Congo tomoni quand même mbongwa mezali malgré na biskanyo surtout mabe ezangaka te parce que le débit a été toujours difficile mais quand même moi malamu ezali ebele na oya sali parce que kokoma na ye na niveau ya bokonzi wa Congo tomoni eloko ya liboso amemeli biso gratuité enseignement kokoma na bokonzi ya Congo tomoni eloko ya liboso a libéré ba prisonnier politique tomoni eloko ya liboso azongisi ba exilé politique tomoni eloko ya liboso akangeli biso ba kashonyo surtout ya mike ya mbilinga ya mabe ya baner oyo bandai konyoko la population butu lokola moyo o biso nyoso tungai moko y compris na fandi ya mwana mboka Pati Malanga somi ba congolais nyoso nazalaki victime ya ba arrestation ya ba kasho wana ya mabe ya mbilinga iki batamaki na sima na kati ya bandako ya batu na ba chambre ya batu lelo oyo tata mokonzi ko na bolingo ya Congo akangeli biso ba kasho wana a lancé le programme na 100 jours et programme wana tomoni quand même il y a eu des retombées significatives na o etali misala ba réhabiliter banzela batongi banzela bayebi nako réhabiliter ba école batongi le biso pe ba école tomoni bayebi nako réhabiliter même ba pont o ekufaki batongeli pe biso ba pont banzela oyo na niveau ba différentes provinces qui na difficulté même ya kotambola ya koleka
ya kokoma na ba destination bato balingaki grâce à Tata Mokonzi Félix mwana ta moke tomoni banzela wana ekomi praticable elakisi ke quand même ke Tata Mokonzi aza na volonté pe tomoni budget oyo ezalaki ya 3 milliards lelo oyo Tata Mokonzi na bonne volonté na ye a assuré biso ke budget wana ekokoma na échiquier moko ya ba 11 milliards. C'est là qui prouve que non mutu a na volonté na bravoure na souci ya koyeba na kobomisa mboka na ye. Peuple congolais nyoso aza na sima na ye malgré nanu jusque là likambo etali libumu social ba congolais ezana nous décanter tendenge congolais nous soza kolinga mais toyebi ke ekokoma na esika wana parce que ye ayebi souci na ye ezali les peuples d'abord. Le coup les peuples d'abord toyebi ke libumu parce que babi la ventre affamé na point d'oreille toyebi ke libumu ya ba congolais eza kosenga eliaka malamu pe Tata Mokonzi Ekolo butu lokola moya za kolala yango moni à tout moment abandaki ko bima libanda ya mboka à tout moment juste ka pona koyeba na koluka o etali solution na o etali social ya peuple congolais. Alors lelo parti munene o tokobenga IDPS mbutu ezali avant tozo image oyo d'abord est-ce que lelo Vital Kamerhe azana prison ya makala mbutu désordre ekoti na présidence donc na ebité ceux qui oyoki yango bien ozomona ndenge bandeko ya INC ya IDPS kuna mbutu ezali boyoka ezali te na kati ya présidence est-ce que kufa ya bato ekozala la place wana te pona ba intérêt ya bato mbutu ezali te mwana mboka pouvoir oyo ya Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi ezali pouvoir ya état de droit ezali pouvoir ya changement ezali pouvoir ya mbongwama ezali pouvoir ya nouveau innovation ya sika eza pouvoir ya vamoko ya sika au peuple congolais nyonso faut à vivre yango mwana mboka Vital Kamerhe azali chaîne citoyen congolais lokola ngai na yo azali moko oyo ayebaki na koivre na sima Tata Mokonzi Ekolo ko soutenir ye wuta tango ya maponami pe lelo Tata Mokonzi Ekolo comme ne bonga ya pouvoir ayebaki na kolakisa bolingo envers ye a commissaire directeur ya cabinet na ye wuta ya commis directeur ya cabinet ya cela maintenant une année et demie na une année wana to constater likama moko te problème moko te mais na misala oyo eza kotambusa mboka biso Congo nde batu na mibeko batali bamoni balobi non misala yango tomoni eza kokene mwana pokoso yango euteli wapi nde ba interpellaki bandeko lolenge na loyenge bomonaki et parmi batu o ba interpellaki nde bango wana bazangaki pe ko citer kombo ya Ndeko Kamerhe te o azalaki directeur ya cabinet ya Tata Mokonzi Ekolo ntango ba interpeller Ndeko Kamerhe ba constater que non il y a quelques ba accusation oyo ezali likolo na ye et parmi ba accusation wana nde esali ke bazwaye bakende ko fandisa ye na kati wa prison jusque là il est encore présumé innocent mais bafandisi ye wana pona bayeba na kolandela bazuzi batu na mayele batu na bwanya bayeba na kotala si réellement Ndeko Kamerhe azali coupable na bakisation o basali likolo na ye ou bien aza coupable te ceux qui azana ye coupable te bako akite ye akozonga wa yende ndako na kimia nyoso mais ceux qui azali coupable ako finir ko sala justice ko répondre na justice pona ke ayeba na kosala oya ye boloko mais yango te ekokoma sujet ya monquérir yango te ekoma sujet moko ya bayeba na ko politiser yango na batu misusu oyo balungi ba profiter baloba de gauche à droite non biso to na état de droit ye moko ayebi yango aloba yango pe même na chaîne bapaya abi pouvoir oyo eza pouvoir ya changement eza pouvoir ya justice eza pouvoir ya état de droit et lelo oyo implication ya état de droit ebandi mokonzi mboka ye moko aloba ki na maloba na ye alobi à ce qui concerne la justice je serai intraitable cela veut dire que non na makambo etali mibeko likonzi na makambo etali justice ya biso tokotikala jamais kozala na cousin tokotika jamais kozala na frère tokotika jamais kozala na ami tokotika jamais kozala na ndeko to mwasi oyo nyonso tu akotia maboko na kanyaka à l'état ako répondre na justice ozala mwasi ya Tata Mokonzi Ekolo ozala mama na ye leki na ye ndeko na ye membre ya famille politique na ye okoyeba na ko répondre na justice. Alors merci Pati Malanga nasi bandeko bele balandio IDPS parti munene ya président de la République Félix Tshisekedi mbutu ezoza na kati ya parti IDPS bino moko bondimaka boza na cash boza ensemble na FCC mais lelo bino moko bokomi ko créer ba mbutu désordre ezokota na kati ya Kinshasa tozomona ba pine ko tumba ermo bosiliki bosali bwe na surtout ono image oyo elekaki ya Jean-Marc Kabund total biso moko ba combattre IDPS ndenge balobaki ba s'exprimer pour na Augustin Kabuya na Jean-Marc après tozonga simato sola masolo oyo c'est l'actualité à lelo ma mission TV.
Mbote papa. Mbote papa. Papa Jean-Marc a président IDPS. Bosiliki pourquoi bozo mbele bima boye na ebite pourquoi? Tu as la confiance na bango te. Ba les deux chefs de l'état te. To lingi bango te. To sesa mabelelo. So ba saga do bete ba do tumana koyo. Biso to kufa to risque ba vie na biso. To so ba masasi yango yo. Bien jamais Gabuna kalima biso na nini. Hein? Tu as besoin na ngote. So le ro facha kufa to nyato sugalini. Ba tu ba ngaba seka biso na Congo. Tu ngato tika na ba netike. Papa Tshisekedi oyo akufi to tika liba netike. Atiki biso pa Félix. Félix a lisuba bomaye. To tika na ba netike plus bien comment. Ya yé pona moral nini. Soka na poka moral nini na memela biso. To za na kanda. Ah? Ko sangana. To na to lingi libala wana te. Alors merci mesdames et messieurs, voilà bouti kolanda ba image wana ezalaki ba combattant IDPS Nasir Basilika ki makasi balobaki Jean-Marc azala lisusu président ya IDPST et puis Augustin Kabouya azala secrétaire ya IDPST. Mais lelo oyo Nasir ndeko yo moko tele ba image oloba no mwa muke par rapport ya ndenge mbutu ezo sala mara ya IDPS wana ba image le kakala. Mais to bete l'image ya lelo biso tout mona ki na pa du peuple ndenge ni marambo ezalaki. Biso nyonso tout tomonaki na paye di peuple ndenge olobi ndenge nini mazalaki euti koleka pe olobi na ba image oyo toti kotala awa ba image ya kala ndenge ba combattant andai ko réclamer pour na koloba ke ndeko Jean-Marc Kabunda a démissionné ndeko Augustin Kabouya a démissionné baza ba moko ya ba lien na biso naturel fidèle ya IDPS oyo biso tozana pona toza ba lien naturel na bango ngai na likambo etali IDPS na oyo ezali esimami na boka mwana mboka Jean-Marc Kabunda na Augustin Kabouya na koloba te mwa na kati wana nde batu ya mbilinga bazali moi bato baza koluka bakabola IDPS bapanza yango de vivre à Kondo Etienne Sekedi mutu moko te atikala ko panza IDPS atikala ko kabola ngote ba onyo so baluka division IDPS bango bakenda IDPS etikala kaka IDPS et c'est là qui prouve que même lelo ba ba koluka division IDPS ba ko kende IDPS ko tikala kaka IDPS quand même balobi le bienfait n'est jamais perdu tout ça quand même reconnaissant na bato tout ça quand même reconnaissant na savoir faire ya bato par rapport ya responsabilité ba pesier lelo o IDPS disparition en Kondo Etienne Sekedi mokile se lobaki bato basimbaki mutu bato balobaki sengai balobaki ici l'IDPS panzani IDPS kufi IDPS ko évoluer lisusu te quand même il faut bo sala ngo ya ndenga ko bomba makaketo mona ngo public bongo bo siliki wa fingi mutu muyibi atumbi pina mais lelo bozo finga tumisu miyibi mais bino moko ba combattant ya IDPS bozali ko finga na katongo midi poko te na famille nyonso foye baki mo matata ezanga raté quelque soit matata wana eza makambo ndako na biso to ko finir ka ko lukela ngo solution kimia tozali toujours bana ya tata bo moko mama moko tata na biso Kondo Etienne Sekedi o lelo atiki biso heureuse mémoire biso wana to tikali mwa ko benda ne ko kozanga te mais yango ko tikala ko kabola bande ko na biso IDPS. Alors yango ko tikala ko kabola bande ko IDPS. Alors to betano li solo ya Jean-Marc oh vraiment na kati assemblée nationale koto Janine Mabunda koto Jacques Mamba koto nani to beta vraiment li solo ya 7 millions oh vraiment balobaki pona ba député pona Congrès oh ko salama. Alors ezali kambo soni na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo ko welela na ka ba mosolo bango moko ba konzi respect mibeko ezalité na kati ya mboka na biso lelo oyo batu bazwili Jean-Marc Mokano kie balongola na kati ya Assemblée nationale tant que vice président de l'Assemblée nationale. Moi message au Kokopé Sanini. Oh le même ba député à IDPS bango tout ba signé ba député belé ba signé na kolongo ya Jean-Marc. Toyoki ba signature signé mais o azali initiateur ya motion wana ndeko Jean-Jacques Mamba azali moko ya lingomba ya MLC. MLC est un exemple moko ya perception mboka ote. MLC est un exemple moko ya perception mboka ote. MLC va travailler na Kabila, MLC va siéger qui na parlement wana longo na Kabila pendant longtemps. MLC wana asala na Kabila. Boyebi yango
tango bautaki ki rébellion ba ye ba travailler Jean-Pierre Bemba azali comme vice-président mboka oyo Kabila président ba sali longo toke na maponami ya 2006 oyo elekaki ndenge jour kasika bazwaki ndeko Bemba baki otia na prison kuna na niveau ya CPI na aye kino pe lelo ya bimi na sima na ye nini ya malamu eleka na MLC to mona buzoba ndenge na ndenge bande ko MLC batikala même pas kozwa motion moko balobaki non action bino commettre na niveau ya parlement eza malamu te eza contre intérêt pe volonté ya constitution to mona ndenge pouvoir ya Kabila et débaucha ba député ya MLC oyo bango moko bato ya MLC batikala même kozwa les devant ya kolobaki non vie débauchage o ndenge salemi il faut toyeba kozwa motion moko contre bandeko batelemeli biso to mona awa ndenge ndeko mova ndeko Shadari ba parvenir ko soit ko suspendre fonctionnement ba différentes assemblées provinciales mboka na biso Congo mais oyo eza contre mibeko likonzi na biso ya constitution to tikala ko mona jamais bandeko wana MLC bazwa motion moko contre bato wana kaka lelo oyo to boy na biso te ndeko na biso Kabundi a réagisaki par rapport ya congrès oyo lingaki salima alobi congrès bango baza ko se précipiter ba salisa wana en quelque sorte ezana ndenge longo banité parce que tellement konja ekolo et c'est à décréter qu'il est en d'urgence mais boye ba na congrès wana moi misolo ekobima wana eza misolo ko sunga peuple congolais mais bango balobi ke batia yango na congrès na bango à peu près 7 millions oya ibisaki biso mais toyebite monta oya lobaki est-ce que ça ya solo ou bien ça ya kokosa ce qui ça lokuta bien ça solo baki na on a kacha commission na ndenge akimi balukela mo batindeli 3 lettres mobimba lettre liboso babengi aboyiko ya nola bakomeli ami bale bakomeli aboyiko la nola ya misatu batindi assistant ya Jean-Jacques Mamba tindi babetie bakati bilamba ba vidéo ezali mo Jean-Jacques Mamba zoloba est-ce que na parler du peuple wana kulune komi ou bien kowelela na polo ya intérêt ya bato alors yango moni bazumo kanu 60 députés na opposition na FCC na nyonso basangani po balongola ndeko Jean-Marc to moni biso moko ndenge eyindaki na parler du peuple ba combattre IDPS balongwe ba ebele pona ko soutenir Jean-Marc Kabunda est-ce que ndeko na ngai to sola teke bato balanda biso parler du peuple comme il y a intérêt à mutu ou bien le peuple congolais nyonso biso tozo souffrir population zo souffrir nini ya malongo tokope sa population to moni ndenge biso réalité parler du peuple ndé salami parler du peuple ezali siège ya ba institution o iza ko kamba ba parlementaire na biso bisika ba siègeaka bisika ba fandaka bisika ba lobelaka o etali makambo ya mboka bisika ba votaka loi o etambusaka mboka toyebi institution munene o babengi parlement mais bandeko na biso ya MLC Jean-Jacques Mamba baza na conseil moko te baza modèle te ndeko na ngai journaliste mon mboka baza modèle te. Ces gens-là étaient corrompus pendant 18 ans régime ya Kabila, je vous dis. Beaucoup corrompus batouana. Tout le monde bango na bakor cascade, tout le monde bango na badia, tout le monde bango ko wele la biloko ba wela pe batikala ko bénéficier na ngote. Tout le monde bango ne ba manipuler bango na régime passé. Est-ce que exemple nini bango ba ko pesa biso MLC? Yebisa biso comité na niveau ko beta mutu ya lobi bon est-ce que malobo ya zolo bazoko c'est la jama abeti mutu abeta alkate bilamba. Wana eza spéculation. Balakisa biso ba vidéo esika babeti mwana mobali wana soki assistant na ye wana. Balakisa biso ba vidéo. Mwana mboka Jean-Marc Kabundi toyebi ki azana ye mutu nso azanga mwa ba defona été. Mais bango bazana leso ba kopesa biso te. Soki bango ba koluka ba suspendre mwana mboka Jean-Marc Kabundi. Il faut ba que Jean-Marc Kabundi azalaki élu comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, non seulement la volonté personnelle, la volonté à coalition na biso. FCC cash. Les loba députés on babalu qui va député na biso FCC cash. Les loba députés on a boyo kanizati na IDPS. Les loba signé à longwa 62 députés. Est-ce que pour mutu à longwa il faut d'abord mutu à longwa il faut za libanda IDPS beso azana kati IDPS ndako iko longwa te. Po to moni ba telemeli à longwa mais to moni ba combattre IDPS ba eko soutenir ba gaz betami na panel du peuple place à Mibeko mais est-ce que pour mutu o azana IDPS à longwa il faut kakeza la boye. Chef de l'État Zali. Non, Kolongwa ou pas, ce n'est pas un problème de Konangaï, mon amboka. Le problème est anine, procédure est à la malamu, est à la biaisité. Moi namboka, Jean-Marc, ce n'est pas n'importe qui namboka ou. Ata d'abord président AI, il y a eu des personnes qui parti mouné namboka ou.
ezali une grande partie ça la fierté Afrique on est amaram na bino ya parti na niveau ya parlement mwana mboka Jean-Marc Kabundi azalaki eli na kati ya coalition FCC Kashi ba député ya FCC na ba député ya Kashi ne ba kofanda ba ndeni ko étudier pe ko so ba disposition kona mais ceux qui est commis qui base à l'influencer na ba député ya MLC na kozala étonné ceux qui ba député na biso ya FCC ba ko so ba décision ndenge longo bani a collaboration na ba député ya Kashi to kotala procédure wana ceux qui ezana malamu tobe ba pe ko soutenir on ndenge mabete mais ceux qui ka ba ndeko na biso ya FCC nde ba kei na ndenge ya mabe pona koyeba na kotelemela ebonga ya mwana mboka Jean-Marc Kabundi non tozala content na yango te parce que coalition na biso faut la respecter bango soki ba komi ko ba décision sans pour autant bayeba na ko coalition bayeba na ko consulter coalition na biso pour que bayeba ndenge nini bakoki ko suspendre mwana mboka Jean-Marc Kabundi mais bango ba sali yango na propre gré na bango moko sans pour autant ba ke na respect ya ba norme ya coalition wana tomoni bandeko na biso ya FCC bakomi ko dérouter wana bakomi komema coalition yango d'une manière hétéroclite hétérogène baso mema yango sous d'une manière homogène te alors bazo mema yango te alors nasi bato belé ba olanda biso partout dans le monde au baota la émission ya ma mission TV chaîne en référence donc merci vraiment na bandeko tout ya diaspora au botala biso na kati ya ma mission TV alors kaka ba combatto to monaki na palin du peuple bakenda ki po ba soutenir Jean-Marc Kabundi po alongwa te kaka même ba combattant otomona yike bazaki na besoin Jean-Marc Kabundi alongwa président na kati ya IDPS na Augustin Kabuya alors quel désordre o nini yango ezali ko salama toujours kaka même ba combattant bazolo ba Jean-Marc alongwa Augustin Kabuya alongwa na IDPS kaka même ba combattant otomona ki ba ke soutenir Jean-Marc po balongole vice-président Assemblée nationale te non na yebiso ke na kati ya ndako nyonso bato malamu bazala bato mabe pe bazanga te moi mbilinga milingileki na IDPS oyo salike moi bandeko mususu bazala mécontent na makambo na bango mususu oyo pe ba influencer ba combattant mususu mais en réalité ezalaki na procédure wana te et ce que le moni ke bana ba combattant ba telemi pona koloba ke non tozana besoin to ba vérité na niveau pas du peuple contre émotion o ndeko Jean-Jacques Mamba zui pona koyeba na ko destituer ndeko na biso Jean-Marc Kabundi tozana besoin to ba vérité cela veut dire que ba vrai combattant ya solo bana ndako oyo ba yebi grandeur ya pouvoir oyo nde moni ba manifester na modèle wana biso to dans la pouvoir ya état de droit na pouvoir ya démocratie to lingi nyonso e ba na ko respecter ba énorme démocratique ceux qui boko zo ba décision ba mesure na bino likolo ya mutu bo respecter ba norme mais ceux qui bon dérouter bokei contre respect ya ba énorme démocratique la peuple congolais peut akotia mi sur le kona bino député IDPS pe bazana kati parmi 62 députés wana IDPS pe ba signer na kati entre autres banani c'est faux c'est faux walanga na yebisio mwana mboka est-ce que ba député na bino bozan koyoka na tomoni ba professeur Pochilombo wana déjà bolongola ki est-ce que yokantika aza na esengo na Jean-Marc Kabundi aza mwana ndako quel que soit comportement agissement na ye vis-à-vis ya ba dirigeant pe bazana na kati ya ndako ya IDPS tokoleka na kobongisa bien sûr ba suspendre mais tokoleka na kobongisa po aza mwana ndako makambo ndako babi le linge sale ça c'est la famille wana talibinoté bozwa yango comme si ja mokerite mais na yebisi oké eza na opposant mon côté o ya cash azui le devant okende ko porter mais na ye comme signature pour na ko soutenir buzoba ndeko Jean-Jacques Mamba c'est faux et archi faux to yebi ke bato babatami na sima eloko wana ezaba ndeko na biso ya FCC nde baza na sima eloko wana mais to ko senga na bango ba respecter procédure mona mboka biloko monsieur za koloba te na to lingi kimia bo pesa tata mokonzi ko le chance asala mandat na ya 5 ans na kimia peuple congolais ayeba na ko retrouver sourire o ye moko ayebisa ki bango ke na ye na kibokonzi oyo promesse na nga na promettre peuple congolais eza ko zongisa sourire na minoko ba congolais yango nde o biso to lingi ba futilité te ba désordre te bazo mema biso de gauche à droite ezonga boy et ça là non ce sont des distractions juste pour na koyeba na ko bloquer programme tata mokonzi ekolo pendant 5 ans eza na subasima na ndenge longo banité et si to yebi bidongolo miso mitema likundu o baza koluka kotia mbilinga na kati ya mboka biso mais ba kolonga te parce que pouvoir oyo ezali pouvoir ya peuple
pour le peuple, par le peuple. Peuple congolais muta telemi a contrôler pouvoir na ye. Ye muta voter mon mboka Félix Antoine Tshisekedi, ye pe muta contrôler pouvoir na ye wana ki na suko. Ba onyo so ba koya na mbilinga mbutu pays ki pona ko luka moye ya kotia ma pokoso na pouvoir mon mboka Félix Antoine Tshisekedi, ba kuta na peuple congolais nzela na ye. Mais tout le monde qui MLC ba ne peut que soutenir donc pour na bien mboka na biso, mais le peut tout le monde MLC a telemi pona ko telemi la pe bino, c'est que makambo eza vraiment normal. Mais moi mboka ngana kozala desi. Ceux qui n'ont pas bandeko na biso ya INC bakoma kotelemela biso na kozala vraiment décis pour bandeko na biso ya MLC bazalaki bamoko tobundene bona opposition mais toyebi ki bazalaki bakuto à double tranchant lelo oyo kokamwisa biso te soki lelo bandeko ya MLC bakomi kozwa ba décision moko ya se contre biso bato akash bien sûr bango batika na opposition à la muka mais tuna bango na niveau à la muka kuna est-ce que boka nezali bomoko ezali est-ce que la muka ngoza ko exister lisusu eloko ezate et bango na bandeko MLC na biso ki bazaka na leçon moko ba opesa peuple congolais po to yebi mabe ya bato MLC na mboka makamba sala baza exemplaire te ba hôtel mais la Jean-Marc pona ko luka ba intérêt na bango personnel yo kanzini baza ko luka ne ba intérêt bango baliaka ndi na CC to yebi bango baliaka baza lokola ba mpuku bazolia bazofula ba ye wana basa eloko moko boye mais ba batami na sima eloko moko boye to yebi bango ndé bazalaka MLC as exemplaire te na mboka o to yebi ba dialogue belé o tatamo o ancien régime et organisa na mona mboka sénateur Kabila to yebi bango bato MLC bazaki bato liboso ko tiaka makolo ko landaka ko luka nini tuna bango ba loko bazo sala wana ba mema yango ndé d'une manière démocratique mais so ba kenango d'une manière ba koka jambe so ba memi yango d'une manière ya ba koluka moyen ya kosala eloko moko boye wana ekosimba te to sala bango ka liso likola liso ba lobby parlement ezali esika oyo ba député na so basijaka na ndenge ya kimia mais bakende na ndenge ya bosolo soki bazokende kuna koyeba na kosiéger mpona koluka moyen ya komema bacompte ya rendre moko boye. Alors merci vraiment Tokomi na Souka, mais question moko poto si ça pona Ibrahim o biso tutomoni mwana musée tantôt côté de quoi musée tantôt côté de quoi Joseph Kabila tantôt côté bwe alors biso tutomona qui après avoir kokanga évêque Mukuna na boloko na prison makala to mona ki pe ndeko ya musée ndenga yaki ko porter évêque Mukuna plainte pour na ndenge aloba ke ye ayebi mutaboma musée Laurent Désiré Kabila après wana to mona su Ibrahim aye ko bimali susu na émission o aleka ki pande na biso Israël Mutombo ndenge aloba ki pe ba vérité mususu. Après émission, tout le monde ninga zozonga ba lever mais biso peuple congolais na ba journaliste tozo mona likambongo za vraiment compliqué. Est-ce que nani azosalisa mutu ba je? Est-ce que nani azolo ba solo? Est-ce que distraction na biso ti lelo il faut to tanga raka kombo muza sala ki bo to sala ka bo oleke mboka ebonga o. To lo bano likambo vérité. Est-ce que zaki ba vantir ya Ibrahim yemoko ou bien esalama ki ba vantir na niveau ya FCC ndé ba ndé ba zolo ba. Merci mwana mboka la mutuna kitoko. Na minute oyo sur un régime passé à Kabila te ni Kabila le père ni Kabila le fils to comme na régime ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi to boyi ba distraction inutile wana to boyi manipulation politique to boyi yango ndeko Ibrahim Kabila si réellement za mwana Kabila le père eza arrangement ya famille na bango soki aza ko déclarer ezali par naye ils ont arrangement la famille na bango ba fanda na niveau ya famille ba solola ba yeba ko zo ba disposition pe ba mesure pour na bande ko na bango mususu oyo ba bénéficier ki na ba bien ya papa na bango te ce qui resenga ba pesa bango par na bango ba pesi bango au lieu que ya komemaka yango de gauche à droite ya ko shishama yaka yango komemaka na télévision polémique kokotsa yango na kati ya makambu ya politique ya mboka na biso non. Pouvoir ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi eza pouvoir ya aliment eza pouvoir ya changement eza pouvoir oyo eye kopangusa pisoli ya peuple congolais pendant longtemps eza pouvoir oyo soute pona kopesa ba fertilité ya kotalaka ba n'importe quoi ya kotalaka ba théâtre ba buso ba bango non toza na temps wana te ce qui problème ezali ba arranger yango entre famille ba arranger yango il y a des baba oyo lokola ba kingu ya kumwanza bazali ba moko oyo bazalaki ba proche ya tata na ye musée ba yebi ba réalité be na kati ya famille wana amona bango a solliciter implication na bango po ba yeba ko luka kimia afin que bana nyonso ba se retrouver na part
ya ba bien ya papa na bango mais ça le côté ba na politique ba koma kolekela na ba télévision kolobaka en tout cas pour na biso toza sous na besoin ata wana te pouvoir ya Félix c'est sous besoin ya ko se rappeler kana makambo eleka non tokoye bala kotala nde soki mabezali justice a kosa musana ye mais na moment oyo toza na besoin to avancer peuple congolais a mon changement pe naza koyebisa peuple congolais ki elongo na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi tokobongisa Congo oyo est-ce que d'après eux vraiment n'engozo confirmer en tant que ozali moko na kati ya IDPS ozali jeune oyo vraiment olobela ko soutenir Félix Tshisekedi enlèvement wana ndo yokaki après mission akei ba juillet après monani est-ce que d'après eux ozo étudier ngo ndenge nini bon mbouye mitu ya peuple congolais journée ya lobby mbouye vraiment mutunyo so ba moni onde misu bazolo ba eza clarté na kati ya mboka na biso na Kinshasa ba ya ba lokota mutu ba kendene misu bazolo ba eza ba aventure misu bazolo ba solo d'après eux tant yo monaki yango constant ni yo salaki ngai etaki coordonnateur ya ba communicateur volontaire fatiste en même temps moko ya lingomba ya puna ezali ya lien naturel ya IDPS nazalaki un peu moi décis parce que to comme déjà na pouvoir ya état de droit pouvoir ya changement soki mabezali mema yango ouverte ndenge ya malamu tonso amona place mabezali afin que justice ba kosa musana mais babiloko ya ba enlèvement ya ko enlevaka batuana en quelque sorte ezali susu na place te na kati ya mboka oyo na pouvoir ya Félix biloko na suza na place te ya eza na place te eza Ibrahim Aouche Michel Zonga beaucoup enlevé par rapport à nini. Est-ce que ça dit vrai ou bien faux? Enlèvement wana eza vrai parce que a se retrouver na Pékin. Enlèvement ezaki lokuta te na biso ke ba coup de balle betaki na Kabamba wana juste kota lycée Kabamba place o baki ko kangama na mboka Ibrahim Kabila ni tete intervention ya ba wewa coup de chapeau na ba wewa en tout cas boza vigilant boza na listo likola listo pona kotala ka pe place mabeza koleka na kolinga ba wewa wana un jour totam konze ekolo etake coordonnateur ya ba communicateur volontaire fatiste na ko senga na yo un jour ba wewa wana faut ba travailler na service spéciaux ya mboka oyo na service sécuritaire na service à renseignement parce que baza très vigilant très vigilant ba wewa grâce na bangonde mwana mboka Ibrahim Kabila ayaki ko se retrouver na maboko ya mapinga na biso moko ya solo ya malamu oyo ba accompagnaki tina ipekini place ya mwana mboka général Kasongo ndenge akomaki kuna soki batunaki mwa mituna batuni tunie alobi esengaki aloba mais etaki azaki innocent na makambo mususu vers ba 21h 20h nde bayaki ko libérer azongi wanda ko aye sika afandaka menga na kosenga na niveau ya hiérarchie ba meka un peu mwa kolandela bayeba banani loboko nini oyo esaliki baya ko lever parce que tout ça na pouvoir ya démocratie tout na pouvoir état de droit tout na pouvoir au justice dans la place na yango ceux qui muto asali mbeba fundaye justice ko s'en charger na ye mais ceux qui muto asali mbeba bino bokomi su ko alivaka bango voilà bozolinga bozongisa biso na régime dictature oyo eza sous pouvoir dictature. Alors merci to mona ki pe ba photo ya Ibrahim Kabila na mausolée Tshisekedi to moni pe ba photo ne ensemble na bandeko ebele vraiment donc il active na ke apusa na rapembe na bino pe na IDPS o ba to pe ba kamo babi pourquoi to moni muto aleki a critiquer a lobby na komba Joseph Asalibo mais to moni pe ba photo na e ensemble na bino bandeko IDPS bandakala ba kunde Tshisekedi na date nini to mona ba photo na mausolée ye mwana mboka Ibrahim tango ye awa na kati ya mboka biso Congo azongi na mabele ya bakoko na ye Congo etake congolais il est libre ya ko se promener ya ko tambola ya ko visiter nyonso akuti pe biso to kendaki ko sala mwa symbole ya inane ya Kondo Tshisekedi uta azongi saki molimo wa place basela ki mausolée mwana mboka Ibrahim alobi ngai pe etake congolais na yebi bravoure grandeur ya bitumba oyo Kondo Tshisekedi abunda pona mboka oyo instauration ya état de droit ya démocratie ya justice ya paix bisika batie kunanga pena kende natika oyanga i flair eza mabete yo kanisi papa na ye musée le père ndenge akota mabele azalaki pe moko babengaka ye soldat du peuple azali moko oyo alobaki ke ne jamais trahi le Congo bongo sikoyo ba congolais oyo balingi changement mbongwama bakendaka pe kuna na mausolée sala bino na ba photo lokwa lelo bokomi na makambo na bino ya ba WhatsApp soki ba Facebook soki ba biloko nini yango oyo ko postaka ba photo kaka leo nyonso biso tokendaka na mausolée ya musée kuna ko s'incliner pour que azali moko oyo alobaki ne jamais trahi le Congo mais toza na obédience ya régime na bango wana te biso tozaki na obédience ya régime ya Kondo Tshisekedi
oyo memaki biso na lutte pour l'état de droit, instauration ya changement ya justice ya makambo nyonso nde tobundaki bitumba wana pendant autant d'années o lelo saliki mwana mboka Félix Tshisekedi ayeba na ko se retrouver na ebonga ya mokonzi à travers alternance pacifique o lelo salimi yango pe lelo so bomoni mwana mboka Ibrahim akei ko s'incliner liboso ya mausolée ya Kondo Etienne Tshisekedi oyo azali changement ya Congo azali modèle pour na ba congolais pe modèle pour na Afrique mobimba beaucoup condamné ne loko nini azali vrai nationaliste vrai mwana mboka yango pe à reconnaître ba valeur ya Kondo Etienne Tshisekedi ils ont influence mon côté mais faut pas que IDPS est un patrimoine national IDPS est un parti à Pampate IDPS est un parti oyo et sali vérité en Afrique mobimba et longo na ba lien na ye o ba za toujours na sima na ye ba yebi valeur ya IDPS ba parti nyonso tout lelo so ba zo ganga lelo bazako tombola monoko c'est grâce à IDPS. Merci. Alors merci ndeko Pati Malanga o azali cadre moko na kati ya IDPS ndenge pesi biso temps to sano lelo émission na ma mission TV poto solali solo ya ba combattant IDPS Jean-Marc Kaboun Augustin Kabuya et puis na bandeko na biso o bazana bureau na kati ya Assemblée nationale ndenge boyokani ezali te ndenge balobaki batia Jean-Marc Mupanzi to beti pe lisusu ya lisolo ya Ibrahim Kabila ye moko alobaki aza mwana ya Kabila, Laurent Désiré Kabila, nde makambu elekaki. Alors, bien en mboka na biso, toyo kana tozabo moko, totika distraction. Époque il y a Joseph Kabila eleki déjà commis sénateur à vie. Totonga mboka na biso na ba rimerte na biloba lobate, totonga mboka na biso na ensemble na président oyo aza na place. Oyo eleka ki place Joseph Kabila salaki a salité, c'est le moment ngo to la sa président Félix Tshisekedi sala place oyo pour Congo ke liboso. Tant que tozo betali solo au président Félix Tshisekedi, oh Joseph Kabila, oh Janine Mabunda, oh Augustin Kabuya, oh Jean-Marc mboka na biso ezali toujours kozonga sima pour distraction eleki trop. Dans 5 ans, ezali mukembo kanabiso et kotonga mate. Donc, totika li batumo, c'est comme si masanga tika la biso, ba congolais, makambo misusu ya malonga, ezali kosa mate pour distraction et l'équipe trop. Alors, ma mission TV, to eki poto yamba, to sosola, to fungola misu, to soutenir président Félix Tshisekedi, à continuer musala na eto tela, ceux qui a sali malamu ou bien a sali mabe. Alors, merci ndeko, ndengo pesi sotin lelo, numéro de téléphone na yo, na bandeko nyonso, oyo bazali kolanda yo. Oui, bandeko na biso nyonso baza na mboka ya ngele. Na mboka ya Malili na mboka ya Mama Maria oyo balobaka butu lokola moi na bao pe bazali na kati ya ngumba ya biso ya Congo démocratique oyo ngai wa bino Pati Malanga some ba Congolais nyonso molobi ya mokonzi ya mboka bozwa numéro na ngai oyo nyonso kozana besoin ya kobenga mutuna to nini toza wana pona koyanola bino numéro na ngai ezali plus 243 81 36 37 262 plus 243 81 36 37 262 wana numéro ya mwana mboka Pati Malanga somi ya ba Congolais nyonso. Alors merci ma mission TV ndeka na lobito tika ba distraction o ba kangi mutu kingani o ba lever mutu kingani o ba selwe tozana temps o ya kotonga mboka na biso temps o ya malade ezo déranger mokili mobimba to mibatela oleke malade yango susu ezo kanate e komika distraction o aleki na teva fingi muninga o asali boyo ba kangi mutu c'est le moment yango to tonga mboka na biso tant tokotonga mboka na biso soki tozo swana tozo dixité et kozala te na kati ya Kinshasa na kati ya ba province nyonso. Alors merci vraiment na bandeko tout botel biso maman Anto Aluta Antoinette ma mission TV chaîne à référence ensemble na Voldi oyo azali na sima ya caméra botika malamu na ma mission TV. Ma mission TV, le miroir du monde.